La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Évêque Mukuna, pasteur Mukuna, an église munene. Pasteur Mukuna, ana mbongo ebele. Pasteur Mukuna a mutute o akoko tuta lelo muchopi a tutie na mutuka a panzi mutuka muchopi. Mais comme gouvernement congolais ezala kaka pona bakonzi, Akimi a abandonné Rosmi Muchopi. Mais kota la pasteur Mukuna ana mbongo ebele. Soka lobi abongisa mutuka o ya panzi ya Rosmi Muchopi. Écoutez pas même katikati ya mbongo ya la nango. Et comme matana incarté. Bandeko nanga Rosmi Muchopi asali nini moko grave na pasteur Mukuna. En tout cas, notique la bino boyo kaye a ko expliquer bino elo kongwe banda ndenge nini ti eko mana niveau pasteur Mukuna a tuti ye na mutuka na ye e panzani. Mais chose grave c'est que pasteur Mukuna il fallait assumer responsabilité a futa mutuka ya Muchopi a mema yango ko futa na tanto loba ko fute za te ke o somba ya sika. Mais ko fute za kazala reconnaissant que o tuti muninga ana makokite ya mema mutuka na pa ba mécanicien ba bongisa ngo ana makokite ya obongisa mutuka tangu yo tutie luka o assumer responsabilité wana ya kobongisela e mutuka. Responsabilité wana asima ngo po yondo tutie yondo sali erreur wana zwa charge ya obongisela e mutuka. Mais papa na biso Mukuna a abandonné Rosmi Muchopi. Abandonné ye Akimi. A futi mbongo na leta po na ye moko. Po ba libere mutuka na ye. Po ba libere ye. Eza mawa po na leta congolais. Tous en ont une explication moukie et par Rosmi Muchopi. Après Xile Botelwa TV a ozonga sima po na analyse na ye. Bande onanga na pesi bino mbote sika nyonso bozali na pesi bino bonjour bonsoir na loba toujours na bato bakota na Xile Botelwa TV baye barake bonjour bonsoir yango e dépendaka vraiment na air oyo kolanda biso dona air oyo kolanda analyse na biso yondo koyeba okozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Alors on a pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu mbote esika bozali mbote na mabota na bino mbote esika nyonso oyo e zwami bino. Bandeko na ngai kaka nde tolobaka na système a bien awa tolobaka toujours na système moko ya malamu mingi soki eza mbalano ya liboso okoti na Xile Botelwa TV. En tout cas o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba analyse na biso. Na loba ba partage na bino nde esalaka avancement ya chaîne na biso. Ndeko na nga soko lingaka comédienne Muchopi en tout cas partager likambo o partager message oyo. Partagez vidéo pour que ekomela papa na biso évêque Mukuna ayeba ke eloko o yazo sala eza vraiment kitoko te surtout mingi na basala nzambe babiloko wana ezalaka penza kitoko mingi te. Alors to partager vidéo o partager na Facebook, partager na Messenger, partager na WhatsApp, partager partout. Donc tia lien na statut na yo, tindela bandeko ba lien na Messenger, tindela bandeko tia même na ba groupe à Facebook pour que émission o est tombé et pas ya bandimi soit et pas ya pasteur Mukuna.
Mukuna azala vraiment interpellé ayebaka eloko oyo asali eza vraiment kitoko mingite. Alors bande konanga Irsil Botelo TV aozala mieux placé ya ko expliquer bino te. Nazoti la bino mutio pito yoka yemoko aza mieux placé ya ko expliquer problème nini oyo ekomelié. Yemoko vraiment akozwa temps pour que a expliquer biso pourquoi pasteur Mukuna a tout acquis et puis pasteur Mukuna a abandonné. Quand ndenge yemoka lobi pasteur Mukuna ayebi ke Mutiopi azana matanga, Mutiopi azana matanga aucho bumsa leki na ye. Na babimisi ebembete na no bakunzite ba opesa programme semaine otozo banda. So ba pesi programme ngai pe Irsil Botelo TV na koya a epa na bino pour que na pesa ba fan nyoso o balingaka Mutiopi programme. Alors to landa nanu papa na mama na biso Rosmi Mutiopi a expliqué biso nanu eloko yango ezalaki ndenge nini e banda kina nu pendenge nini po bakende kokoma tina niveau wana ye na pasteur na évêque Mukuna. Est-ce que ezalaki kaka évêque Mukuna ye moko to ezalaki nde batu ya évêque Mukuna bande ko tambola na mituka ya Mukuna to ezalaki Mukuna ye moko to ba détail nyonso epa ya ye moko Rosmi Mutiopi. Apesinga ka passe ndenga leli bazana na matanga na bakundite boyebi ka mutu soka za mutuka na famille ede mtasala ba course nyoso kende bwezonga bwesala bwe mena minute mutuka na ye eza bloqué donc moye azwe yango ezate moye ba fixer pe panyo wana ezate po papa na biso évêque Mukuna aboyi na ye kozwa charge donc afutika ba commissariat mbongo po ba libérer mutuka na ye ba libérer mutuka na ye po yende aza na mutuka ya cher tolanda. Boye melenga vidéo s'il vous plaît. Tolanda na bokebi nyonso boye melenga vidéo. Bo partager lenga vidéo. Za motema malamu ya ko partager pour que ndeko na biso azwa solution. Alors tolanda nanu Rosmi Mutiopi. Fati. Mboka na biso tokotambola ka boye. Mboka na biso respect zate. To sali accident mutuka nange sali accident. Na évêque Mukuna. Ba privilégié évêque Mukuna. Ba remettre évêque Mukuna mutuka na ye évêque Mukuna apesi mbongo ba pesi mutuka na ye mais évêque Mukuna mtazeki na tort atuti ngai évêque mutuka ne yebe ba atuti biso évêque Mukuna PCR et constaté que mutuka ya Mukuna eza na tort ba moni ke mutuka ya pasteur Mukuna ndeza na tort elongwe na ngambo ye na ngambo boy akimi mituka ye ko tuta ngai. Mais PCR à reconnaître que évêque a na faute, évêque yemoko pe andimi azwanga en charge, mais évêque abaluki na ye, évêque PCR lobi na benga ye, évêque abi akena ba démarche na ye mususu tilelo, évêque a laissé PCR et remettre évêque Mukuna voiture na ye, yange tikali, évêque Mukuna abebiselinga mutuka po ye aza mutu ayebani mboka mobimba nazo respecter tant aza papa bandeko. Ngana na problème na bongisa susu mutuka na ngai. Puis ayebi que toza na problème évêque Mukuna asundoli alesi PCR le bioté évêque déjà yoka kalandela kapo mutuka évêque est cher koleka yo eza ba nouveau modèle ya yepesu choc makasi kutu koleka ya bino mobebo so charge na bino moko. Est-ce que mboko to tambola boy bandeko Congo oyo yo papa Fati mibeko ezate soki ngai na tutaki évêque na zaki na faute na ndimite évêque Mukuna otika ngai bandeko na ngai na yoki passe évêque Mukuna pasi bazobenga etoza na ba cooks na te ba démarche na zana makambo na ngai ko sala nini boy mais yaka évêque bongiselanga mutuka na ngai papa mutuka ezosunga na matanga ezosunga na makambo ebele soki ngai na tutaki yo évêque na ndimite ongoy ko tika ngai papa yo moko reconnaître olobi boya na bureau boya to solo la to bongisa na bongisela bino mutuka les PCR balobino mutuka boy na boy aussi au changer et c'est le côté na kobongisa mutuka na ngai nzamba osunga ngai mutuka ne kobonga avant matanga ya lami bima mais nazo regretter mokonzi mboka so to utambola ka boy bandeko nazo regretter soki mboka na biso eza na loi te eza ka boy ya kitoko te esenga na kosamba na évêque Mukuna na kokate parce que il y a ça déjà likolo na ngai asa pe papa azana ba droit belé o mboka ezo reconnaître mais ngai msusu ba reconnaître ngai te ngape na sa comédien na zo bunda na ndenge na ngai
mais tout tambolaka bien mboka na biso awa wa respect zati na bato si bazo tambola cortège basoda mukuna balingi ba menacer nga nzambe mboka oyo so to tambolaka basoda na biso so bozana complexe nzambe opinir bino ese le côté na le ba BP dans le ba BP pa papa na évêque mukuna les accidents bango de ba provoquer yango ba provoquer accident ba kimi balongi ba pou mais ngana kumisika nzambe po to suis choqué mutakufi te na ibisika nzambe merci mais satana o échoué satana nous a place te na kana biso et c'est le côté matonje so pas nzambe bandeko nanga o to cholanda muchopi to lanti muchopi très bien biso nyonso so to bito comprendre Rosine muchopi très bien eza ke mutuka ya papa na biso évêque mukuna nde ekatisaki eye kotuta bango. Dans ce bito landa très bien to comprendre makambo ya lobi bien mutuka ya papa na biso nde ekatisaki de longwe na mulongo nango ekatisi eye kotuta bango na mulongo o mususu bango bazalaki mais en réalité fallait nde papa na biso mukuna azwa responsabilité ya kobongisa mutuka na ye mais comme bakonzi ya mboka na biso bazalaka na bango corrompu comme basoda ya mboka na d'ailleurs kutu Congo ezaka pasi pe mawa bandeko nanga na ebite basoda mboka na biso est-ce que basalaka o eza justice to basalaka yango te Kongola akoma ko préférer ko va na mboka batu mususu ke mboka na ye moko pourquoi toi na loi te toi na gouvernement te o ekota loi na ba makambo mususu yango bomoni lelo Kongola comment préférer ake vanda na ye na pays mususu na pays eza na ba loi ebele na pays eza na ba norme bien ke avanda na propre mboka na ye moko na ba pays étranger ndeko nanga ato tuti muto kimi yeba ke facture ekolando po ba mono na caméra ba caméra nzele ezali o ezwaka mituka ba photo ezali donc moindre likambo muke caméra wana ebeti flash ezwi yo photo ba yebi ko sala erreur boye na nzela comment muto ko longwa na bandi na ye aye atuti mutu na banjo mususu mais bakangi bango pona mesure d'enquête bakangaki bango bakangi mutuka muchopi bakangi mutuka ya évêque mukuna mais baye kozongise l'évêque mukuna mutuka na po a pesi bango mbongo bazongisele mutuka na ye moya abongisa ya Rosimi ezate pourquoi moya abongisa ngo ezate po ayebike ata bongisi yango te bokene epai moko te po mbongo na yende eloba ayebike Rosimi muchopi ana place oke funde te po ana makoki te yende ana makoki yende ana nyoso yende ana mbongo eza pasi pe mawa po mbongo paste ana évêque mukuna anango elongo na ebise bino elongo atala moitié te puka bongsila muninga mutuka mezaka ki motema mabe po to benga o motema mabe tango bakomo benga yo ozo yamba te soit o yamba olo bakoza na temps wana te ezaki motema mabe ofuti mbongo na yo pour récupérer mutuka na yo ebongo mutuka muto opanzi epi basoda mboka na biso tala bomoni basoda mboka na biso baza na complexe moko baza complexé makasi bande onanga na mona déjà mutu simple boy ka mutu ka boy afuti ne ka policier mo $10 po policier na atambo na sima na eba kota wenzi do policier na encadrer na wenzi basoda mboka na biso basodo bo bunda na nzela likola wela shimboki basodo ba kanga bato en désordre kaka boye po mutalata ke eloko na mukuse po mutatelemaki po me ba kuluno ezo bunda ma lundi ti mardi lundi ti samedi lundi ti dimanche ba kuluno ba boma ba makasi na kanga bango te évêque mukuna ye apesi mbongo ba libéré ye bazongisele mutuka na ye mais a pensé te
Moi, so aza pauvre. Ana famille pauvre. Aza riche te. Aza ka simple comédienne moko azo bunda vine malembe. Est-ce que, so no bina bongsa mutuka na ete ausuka ndenge nini abulango te. Eveki mukuna kanisa ki nyonso wana te. Ya boy tongo ba oya bas emnani. Muchope oya sali émission na TV. Après yo ka ba appel. Fallait pas. Ao sala nini sikoyo. Ao sala nini. Ao bunda na vine ya mke onzamba opambola ye. Ao bunda na bandeko na ye. Mais lelo évêque mukuna a tout ye abandonné ye. Do abandonné mutuka na ye abandonné nyoso. Po ebike yaza likolo koleka Rosmi Mutiopi. Aebike za likolo koleka Rosmi Mutiopi. Aebike ali kolo. Pona ye aebike leta elandela ete, leta eluka ete. E a pasipe mawa. Na Congo so oana mbongo te oza inutile na Congo na biso wana. Kwela likambu zara na mbongo te. Place omona ke oza inutile. Na propre pays na yomoko. Eza teka o pays ba voisin pays na yomoko. Évêque le kwa mukuna. Muto ayebani, muto ana mbongo na ye. O ana mutuka mokote ana bamituka. Mais olakisika motema mabe et pas muto azane comédienne o azo bunda na vie na enana. Muchopa bi papa na biso feki mukuna yebi keza faute na ye. Eza batanzela ba yebi keza faute ya muchopi te eza ki faute na ye. Mais il a accepté quand même na futa. À un certain moment aboyi. Abike a futa li soute. Muchopa ke luka muta fute le mutuka na ndenge na ye. Boyebi combien ko coûte pour ka fixer mutuka na bongsa mutuka wana. En même temps, ana matanga po bakunda leki na ye. Gouvernement congolais motema mabe. Motema mabe. Ba policier wana balena bango mbongo ba abandonné ye. Balembongo. Efeka lesi bango mbongo don nyonso wana etali bango te. Ça fait mal au cœur. C'est la méchanceté. Et la penza motema mabe. Okope sa mucho pata $500 a pamba. Ata 500 kaka. Ke bongi sa mutuka. Et puis bango pe bazana ba net ba pasteur wana bazana ba mécanicien na bango. Okozo ka mutuko memi na mécanicien na obongisi. Apopesi mwana bato. Me kosala kaki motema mabe. Pona olakisa motema mabe. Eza kitoko te. Eza vraiment kitoko te. Ba pasteur ebele ba osela nzambe me ba mitema mabe. Ba pasteur congolais ebele ba mitema mabe. Oh, de soko tali pena motema no lobi papa a motema mabe le kwa pasteur te baze ebele. Na ba pasteur congolais baza vraiment ebele. Mais eza pasipe mawa. Eza pasipe mawa. Eza vraiment pasipe mawa. Pour la situation où ekomeli ndeko na biso. Peut-être ya kanisa ke atende likambo ekomeli nga évêque no banga nanga te. A bongsa mutuka nanga. Akanisa ebongo par rapport ndenga mona ka évêque mukuna. Aibika amusala nzambe jamako okosa. Amusala nzambe jamako okima. Okima te osunga na bongsa mutuka nanga. Mais o ya kanisa ki yango wana tende komi. Yango wana tende komi. Do timu chopa bima. Sala video wana aloba. Eza ke pa ayeba kika ke pasteur mukuna afuta mutuka na ye. Au bongi sango. Mais comme l'état mboka na biso pesa kanango l'état malonga te. Comme l'état mboka na biso pena ba kipa ba bloko fa ba kipe ba kipe te. Mais ba bango ba kipe yango ne fallait pas ba kipe.
ezaka pasi pe mawa. Alors bandeko na ngai to s'abonner ce que zambala no ya liboso kuta na Irsil Botelo TV. En tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner, donc ko s'abonner, partager vidéo o ndeko mwasi, ndeko mobile, ndeko papa, ndeko yaya, ndeko mwana o koti na chaîne na biso. Partager vidéo o ekomela bandeko nyonso esika bazali pour que vidéo o ekomela papa na biso avec mukuna esengaka ba partage na bino. Alors tango zo partager vidéo nde ekokomela papa na biso avec mukuna. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. En tout cas soki Yesu azongite ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Donc tokutana à la prochaine occasion soki Yesu azongite. Pour nabi que soki Yesu azongi akomema biso nyonso toko mata toko kende. Bandaka deja ko bongsa motema na yo, bandaka deja ko bongsa bizali na yo po biso nyonso to kende lola elongo na bandeko nyonso. Alors courage na mutiopi, courage za na makambo ya kanango. L'état congolais na biso za nango ka bongo za ka beaucoup plus na ba parti pris. Alors courage na okaka nzambe ayebi ndenge ako sala. Bando na ngana bino tokutani à la prochaine occasion na totikela bino vidéo to landa mama na biso orozimi mutiopi. Après ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye. Fati. Mboka na biso tokotambola ka boye. Mboka na biso respect zate. To sali accident mutuka nange sali accident. Na évêque mukuna. Ba privilégié évêque mukuna. Ba remettre évêque mukuna mutuka na évêque mukuna apesi mbongo ba pesi mutuka na ye. Mais évêque mukuna mtaseki na tort. Atuti ngai évêque mutuka ne yebe ba. Atuti biso. Évêque mukuna PCR et constat. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.